création na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net soki matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Très heureuse de se présenter devant la poste télévision na bino pour nous présenter bino info lingala journée la peuple pour na peuple nyango toko fona ba sona pour na kula sino lengo au premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde a présidé qui na mokolo jeudi 24 novembre na primature réunion ya sécurité sur inscription ya chef de l'état nyo sawana pour na ko évaluer situation sécuritaire paix humanitaire na ba zone confortée ya ba conflit armé na dina so da pesi no compte rendu ya élément na bobimina ye na réunion oyo bosengeli koyeba ke ministre ya communication pe média mwana mboka Patrick Muyaya atalisaki ndenge na suite ya masolo bosengeli koyeba ke mikolo ebele oyo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azwaki habilitation ya commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ya kotenir ba réunion ya sécurité pona kosala suivi de manière régulière situation sur le terrain ndenge kaka boyebi république azana ba urgence moko humanitaire importante pour epai wapi basengeli ko travailler makasi pamba te plus de 3000 compatriotes bazali na ba conditions moko très difficile na réunion ya moko na lelo ba bordaki ba question humanitaire kasi bayokaki pe vice premier ministre ya ba affaires étrangères oyo azwaki part d'un mini sommet oyo esalemaki kuna na Luanda kaka ndenge boyebi kolandisama na communiqué oyo ya ba engagement ferme oyo babimisi pona calendrier pona ko permettre bango bapesa pe balobela situation oyo ezali kolekana kuna na est ya République démocratique du Congo ba chef ya ba armée pe la police bazwaki point ya situation oyo sur le terrain et pa iwapi balobela ki pe situation ya est kasi basirfola ki pe na likambo etwali kwa mutu kuna bazali kosenga na population nyonso bazala vigilante. Car à la massolée à primature, le premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde a présidé que le même jeudi na primature séance de travail pour la relance et les travaux et la construction et la centrale hydroélectrique na Katende na Kasere na so la pesi no compte rendu à élément.
Selon ministre des ressources hydrauliques Olivier Mwenze Mukalenge ye asalaki point après réunion oyo ezalaki question pour la chef ya gouvernement et à kopesa lumière na ba obstacle pe ba piste de solution pour na ko relancer effectif ya ba travaux ya construction ya barrage ya Katendende réunion oyo ba lobelaki pe ba question ya financement ya projet par rapport ya ligne ya ba crédit bosengeli koyeba ke okutani o esalemaki autour ya premier ministre suite na instruction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asengaki bango na eleko ya 77e réunion ya conseil ya ba ministre ya ko relancer na lombango ba travaux ya construction ya barrage hydroélectrique ya Katende pamba tezali question awa ya kotable moi monkyo na oyo etel ba obstacle pe ba piste ya solution pour na ko relancer effective ya ba travaux ya construction ya barrage ya Katende ezalaki bongo de aspect de balobelaki aspect ya liboso etalaki choix ya contractant oyo esengeli et répondre ba travaux nango kaka ndenge boyebi na tango ya kala barrage ezalaka sous la responsabilité ya Angélique International kasi lelo suite na suspension ya gouvernement ya Inde pour na contractant et sengelaki ko décider ko reprendre projet oyo ba debataki pe ba question ya ndenge na ndenge autour ya premier ministre kaka ndenge bozali komona ba évokaki ba question purement financière par rapport ya ligne ya ba crédit pe par rapport ya financement ya projet ezali question oyo etali éludicité na compagnie ya collègue na ye ya ministre ya finance oyo accompagnaki ye donc na bokutani oyo batali solo pona koluka ba piste ya solution kasi basukisi acheminement ya matériel ya centrale oyo ezwami kuna na partie ya Lubumbashi na ba installation ya SNCC ba piste ya solution epesami pe ba action concrète ekozwama na lombango ndenge ministre Olivier Mwenze atalisi ezali important ya ko souligner que électricité ezali ingrédient moko majeur pour na développement ya ba province République démocratique du Congo notamment pour na ko booster industrialisation. Namasolo mosusu basé ko simba ete président la commission électorale nationale indépendante Selina Mokuse annoncé que na mokolo ya jeudi 24 novembre 2022 publication ya calendrier électoral pour na samedi 26 novembre nyonso elekaki na présence ya ba membre ya société civile ba responsable des médias pe ba partenaire misusu Stéphane Scan tel que la capitaine pe Fabrice Lundo ba pe sibino ba détail. La commission électorale nationale indépendante. Calendrier électoral et kozala rendu public mokolo ya samedi 26 novembre 2022 ndenge ye moko président ya Seni Denis Kadima alobaki na présence ya ba membre ya société civile ba responsable ya média pe ba partenaire misusu nyonso esalemaki na occasion ya 4 ya concertation oyo ezalaki bongo na palais du peuple. Denis Kadima très déterminé na équipe na ye pona kosalisa ba élection na 2023 atako ba défi ezali sur place basalaki présentation ya loi électorale o ezali na ba innovation ya kosakana te basalaki pe lisusu présentation ya ba kit électoral oyo kutu implantation na yango esalemi na bana ya mboka bango moko. Seni à prévoir 3 heures opérationnelles pour na ndenge ya enrôlement et kosalema. Première heure et quota la ba province ya ouest pe nord-est na ezabongo na 10 provinces: Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Mandombe, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, pe Chwapa. Deuxième ère ekozala bongo centre pe sud ezabongo na 9 provinces: Okatanga, Olomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru pe Tanganyika. Et bongo troisième heure ekozala bongo na 7 provinces ya est pe ya nord-ouest: Nakotanga, Bawele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Pechopo. Sur place, basalaki démonstration ya machine à voter kaka ndenge bozali komona pe kotalisa.
Gouverneur ya province ya Haute-Wele Christophe Basiena Nanga ayambaki na mokolo ya lundi 21 novembre na kabine na ye ya mosala kuna na Isiro député provincial Espérance Nazeli Lola na dina tso na pesi no compte rendu ya élément oyo na kosilisa na ye masolo na gouverneur ya Haute-Wele mwana mboka Christophe Basiane Nanga boyebake eli provincial ya territoire ya Wacha liboso ya bapandisango adevoilaki objet ya bokutani oyo epai wapi ayebaki nanu na ko remercier chef ya exécutif provincial excellence Christophe Basiane Nanga na ndenge apesaki opportunité ya kokende ko se faire soigner na Kampala na Uganda ya mibale motif nango ezalaki pona ko signifier na monsieur le gouverneur ya province ya Haute-Wele ndenge insécurité ezali kokoba na territoire ya Wacha notamment na ba différents sites miniers bosimbake eli ya Wacha liboso ya gouverneur ya province atalisi ndenge azalaki réceptif pe bilaka na ye ekozala ferme na meilleur délai na oyetali situation sécuritaire na territoire ya Wacha ekozala rétabli ndenge kaka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi. na masolo mosusu baseye koyeba ete président national ya ADRC mwana mboka Nero Lomeka akendaki na mikolo eleki na province ya Mai Ndombe mpona kosolola na population ya likambo etali soutien na bango concernant ba FARDC c'est ma pandémie apesi no compte rendu ya élément Nasima koyoka appel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kosenga na ba jeune ba s'enrôler et belé na armée pona kobundela mboka contre agression ya Rwanda nasima ba M23 président national ya Alliance des démocrates pour le réveil du Congo ADRC na mokuse mwana mboka Nestor Lomeka Iwaje oyo babengaka Neron Lomeka asalaki mobembo na province ya Mai Ndombe awa na territoire ya Kutu epai wapi ezali bongo territoire d'origine na ye nyonso ezalaki pona ko sensibiliser population to bilenge baye bana kokota ebele na armée pona ko bundela mboka pe asengaki na bango ba s'enrôler ebele tangu ba opération ya identification ya électeur et kobanda pona ko pesa chef de l'État deuxième mandat pambate ADRC ezali parti ya union sacrée bosimba ke na mboka bokoro epai wapi akomaki population atondisamaki ne sengo na ndenge akosakana ba ekendaki na aérodrome na se ya mvula ba monaki yango te ba yambaki ye esalaki 3 km mobimba na makolo pona okende kozwa ye pe kozonga na ye boye carnaval moko ya kafu esalemaki aza kosenga ba jeune bakota la police bakota na armée mpote basimba mboka tozela te bato bauta bipa mususu pe kokengele biso ba jeune bazali ebele awa. Après Bokoro, akendaki tina Semendwa kuna ezalaki pona kotala base na ye pe kotala ndenge nini parti politique ADRC ezali ko fonctionner. Alobelaki pe makambo etali tension interethnique oyo ezali koleka na territoire ya Kwamut na province ya Mai Ndombe epai wapi communauté ya Kanateke bazali kobunda. Ye asengaki na population baza na kimia bokabwani ezalate babo ya tribalisme. Après Semendwa azongaki lisusu na mboka Bokoro epai wapi ayaki ko assister na messe de prémices ya Abbé Rodin Pamu boye pona kokende na nyoki epai wapi ye azwaki mpepo pona kozonga na ville ya Kinshasa alekaki nanu na mboka Kempa kuna amonaki centre de santé moko oyo population azali kobika na yango ezali likambo ya pasi pe mawa centre de santé oyo ezali ko dépendre na zone de santé ya Bokoro kasi bambetu ezali te population azali kola na bitoko voire même basi bazali ko accoucher kaka na ba mesa ezali eloko moko ya pasi pe mawa oyo mwana mboka Nestor Lomeka Iwaje alobaki akobeta mbela epai ya bakonzi population ya Nyoki tango bayokaki ke akomi na Nyoki bazwaki ye beskortaki ye ti na résidence na ye epai wapi ezalaki esengo makasi
mission accomplie. Mwana mboka Nestor Lomeka Iwaje oyo bazali kobenga Néron Lomeka azali moko ba pionnier na province ya Mai-Ndombe oyo bazali ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosaka koyeba ete président majoritaire populaire na République démocratique du Congo Boni Karunga alobi ba ministre provinciaux ya ville ya Kinshasa ndenge bazali kosala mosala na bango na province ya Kinshasa. Bola na ba détail oyo elongo na Stéphane Skande. Il n'y aura pas un gouverneur plus qu'un Ngobila dans cette ville de Kinshasa. Je mets ma main à couper à Lingi à tout discuter. Ça, c'est un de ma côté. Et puis, vous devez savoir que Ngobila a légué les pouvoirs, a passé les ministres provinciaux, pouvoir secteur par secteur. Ngobila seul ne peut pas être partout. Les ministres provinciaux, ça la moutala na bango. Je veux dire à mon vieux, Chantiling Ngobila Mbako, on a un patrimoine national. Patrimoine national, c'est votre mandat. C'est vous, Yondem Toza redevable devant un peuple. Yondem Toza qui est élu comme gouverneur. Alors, il faut tous mon assurer. Les ministres, il faut les écarter du gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter. Il y a un moment où il y a un village, il y a un village, il y a un village, Kinshasa boy, Kinshasa salité, Kinshasa boy, il y a électricité, il y a éclairage public. Ce côté les maquittés, mais mine des opéras même. Heureusement, il y a un côté les l'éclairage public de Banozon à Kinshasa. Ce côté les mités, le ça la maté. Alors, bateau, baza ko aider bisoté, baza ko aider oté, bafinga biso. Ça, je n'accepterai jamais ça. Jamais tous les ministres. Je vous demande de vous mettre au travail. Les rassonner. Tous les ministres, réveillez-vous. Tout à la côte. Vous accompagnez le gouverneur. Si vous accompagnez le gouverneur, alors ça ne sert à rien que vous avez un ministre. Pourquoi vous êtes un ministre? Et quand vous faites rien, vous avez un jeep climatisé, un bureau climatisé, oh, ngobila pesi bino, mais moussala na terre, et zo mon ante wanto boy. Compagnie africaine d'aviation CASO présenté par avion Naemi, le Airbus A330 et la capacité à plus de 300 places pour un commentaire. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA Mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi
na masolo ya sécurité bosoko koyeba ete bareporter ya Info Lingala bakitaki na commune ya Makala epai wapi batalisi bino ndenge oyo insécurité ezali bon konyokola bango ete mapinde mi Fabrice Lundombi bazalaki wana kamsi ya Info Lingala. Ezali konginda se konginda mikolo yo nyonso na quartier Tampa na commune ya Makala même na ba quartier ebele bakulu na bazongeli mo mesano na bango ya mabe ko bunda bitumba tango nyonso boye population azali ko pema lisusu na kimiate babal ezali ko crepiter baku ya gaz lacrymogène bisika na bisika population azali ko yebate aki mawapi a vivre ndenge nini phénomène kuluna ezongi lisusu na ndenge ya kosakana te na commune ya Makala boye bato bazali komituna eske la police elembi bilenge oyo tope ezali nini pamba te mikolo eleki tango bazwaka initiative ya kotinda bango na kanya makasese kuna na province ya Olomami ezalaka mwa malamu kasi sikoyo bango lokola bazongi mwa sima kuluna ezongi lisusu na commune ya Makala population azali kolala te nyonso wana bazali kosenga na ba autorité mingi penza ya police nationale congolaise esengeli balamuka batelema pona ko traquer bilenge o ya kuluna bazali koyoka te kokoba kosala kaka mobulu na bango kutu mikolo eleki monteur moko ya chaîne ya télévision Antenne A azwaki bal alors que autaki na esika na ya mosala pe abandai kozonga ndako kaka na bitumba ya bosoto ya buzoba ya bakuluna ndeko ya Antenne A azwi bal pe azongisaki molimo na ye bamakambo ya boye ezali malamu te la police ekoki kolemba soki mokete bilenge ya kuluna esengeli l'État aluka ba stratégie nyonso pona kosilisa phénomène oyo na ville ya Kinshasa eumeli mingi bazali kosala kaka mosana bango ya mabe soki l'État alembi nani akoki ko maîtriser bango lokola l'État alembaka moto te toza na elika ke phénomène kuluna ekosila surtout na ba quartier ebele ya commune ya Makala epai wapi population azali kovanda lisusu na kimia te. Ozali na poste ya voyager bisika nosi na monde entier soki koyeba ete Eric Travel azali wana pona koedo na ba démarche na on tel que la kapenda peso compte rendu ya élément. Freedom. Mitungisamaki mingi pona kobima ya banda ya mboka bana ya Kinshasa ya République démocratique du Congo balia yo bambongo ya ndenge na ndenge na ba agence ya pambala tisiko oyo ozali kovanda kaka na Kinshasa mbongo na yo ekenda na mai komitungisama na yo lisusu teo tikana betela yo lisolo ya agence de voyage ya sur awa eratakate le boss le jeune lion moto oyo amikotisa na masolo ya voyage ye oyo le boss ADG Eric Mwamba ya agence Eric Travel bakisele lisusu ambassadeur ya développement agence de voyage Eric Travel emesana na masolo ya voyage pona kosunga bandeko na ye bakongolais oyo baza komitungisama na masolo oyo etali voyage awa oza na posa ya kokende na Chypre pona kopoursuivre ba étude na yo kobeta tour na Dubaï kokende na Afrique du Sud Égypte masolo ya Express Canada États-Unis ba pays Schengen pe misusu awa na Eric Travel eratakate awa soki oye tikana betelo lisolo ba service o nyonso oza na posa na yango na agence Eric Travel okozwa yango na pete ndeko awa eratakate ye moko ADG Eric Mwamba akolandela yo masolo ti okokende awa na agence Eric Travel sur prise en charge eza bongo assuré wana kutu biakoloba eza lisusu te na Eric Travel zala na yo à l'aise oye o voyage na yo déjà zwa ba adresse oyo na 11e rue Limete mosika te na INPP agence Eric Travel ezali wana bino bana ya changu bokende en face ya entrée Kimbuta Eric Travel na ngambu ya Masina oza bongo na funa baza bongo na 2 adresses ya liboso en diagonale ya district ya la police juste avant arrêt Kingabwa deuxième adresse pene ya place des artistes
tala na ngambu côté ya station Eugène otuni Eric Travel bakolakisa yo bongo bino bana ya Lukunga na Kitambo magasin pene ya Facebook na Eric Travel okeyo komona mboka nyonso oyo olingi pe oza na posa na yango ya kosamba ezate ADG Eric Mwamba confirmé na masolo etali voyage batikela yo bakomela pema. Na rubrique na biso ya santé rédaction info lingala mekima moke kolobela bino importance ya le martingale na mongongo ya Zona ophtalmique ezali infection moko oculaire induite na virus varicelle zona, c'est-à-dire même virus oyo et entraînaka varicelle tope zona, virus réactivé oyo et se propagaka na kolandisa nerf ophtalmique oyo e parcouraka na cuir chevelure na mbundu pe na surface ya lisu et résultaka donc na éruption cutanée vésiculo croûteuse peu douloureuse na niveau ya mbundu pe ya paupière supérieure oyo et s'accompagnaka na atteinte oculaire, c'est-à-dire inflammation ya surface to na intérieur ya lisu na 50 to 70% ya baka esengeli boyebake baka ya zona ophtalmique oyo et antenaka uniquement cutané to uniquement oculaire. Zona ophtalmique oyo et touchaka kaka nerf moko ophtalmique na foi soit na gauche to na droite. Éruption nango et concernaka donc moitié moko ya cuir chevelure na mbundu to na lisu kaka na côté moko. Ba principal facteur ya risque ya réactivation ya VZV oyo ezali bongo baisse importante ya ba défense immunitaire, traumatisme sévère, stress accumulé pe yango ezalaka mingi na ba âge avancé. Bosengeli koyebake estimaka après âge ya 80 ans plus de 50% ya ba patient oyo babelaka varicelle na bomwana nde ba développaka zona na kimokolo. Toko bakaka na rubrique la biso ya santé pour la semaine lengo o poto malonga pona bani na bino ezali kaka moko na kombi ya Protivap mukolo pe mwana kokina ya komele yango ezeno kokipe HT. Yena zoko ya bien bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap bongo bébé ni pipi c'est etumba na pota ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana kolia na pasi te eske biloko azolia oyo azosepela nango tala bébé pro ye aliaka kaka Protivap bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivap butala ekole linai Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap tala lelo yo bébé pro akoni malamu po aliaka potopoto Protivap bino kuna chimaka te aha bitso nyoso tokobina dansa babebe toke baya bayi yango chante kitoko nzoto makachi mboka mobimba echite yingi yo ha Protivap potopoto kitoko pona babebe pro Totika place na info ya ba journaux. Bote na bino tokofongola info ya ba journaux na journal La Prospérité au bakomi na titre après Luanda Parlement européen interpellé Rwanda pays condamné par M23 na ba colonne auteur a précisé Parlement européen basala ki résolution au badopta ki mokola jeudi 24 novembre et pour wapi ba condamné ba agression brutale oyo ezali komene na ba groupe armé pe bazali kosenga ba groupe armé M23 ba se retirer na ba position nyonso o bazali ba se désarmer pe basengi ba groupe arméniens ya région va rejoindre un nouveau dialogue inter-congolais pour Nakoluka Kimia, va encourager les sous Rwanda ya ko soutenir M23T, pe ba inviter Union, pe ba État membre ba s'imposer na ba sanction oyo bazali kokuta na ngo na ba violence oyo bazali kosala po na bato. Kaka na même registre bonne gouvernance et commis. Pe na Est ya République démocratique du Congo,
Luanda, absence très remarquée ya Paul Kagame. Conseiller à Betty Lisolo ndenge rencontre esalemaki bongo na Luanda. Absence ya Paul Kagame ezalaki bongo makasi. Et pour wapi ba président misusu bazalaki autour ya initiative oyo alingaki rencontre ya mini sommet oyo Joao Lourenço na ba résolution oyo bazwaki na mini sommet basengi kaka cessation ya ba attaque ya M23 oyo ezali bongo appuyé na Rwanda. Tokosukisa bongo info ya ba journaux na journal Le Journal ye na titre oyo tokoki kotanga élection na 2023 opération et identification pe enrôlement ya ba lecteur et kosala bongo 3 mois pe ekozala na 3 heures opérationnel na ba colonne consort apesi ba explication ndenge ezali kobanda kala mingi te pe mokolo ya samedi 23 novembre seni akani kobimisa calendrier électoral. Ba province ekobanda bongo ya Kinshasa, Sud Ubangi pe mususu nde ba congolais ba kobanda processus ya enrôlement. Na information o nde to sukisi info ya ba journaux botikala malamu. Journal de Bolingara Mingi, Info Lingala, Journal des peuples pour le peuple, comme on a souka kastoka, la beauté sont toutes photos, merci Mingina, Fabrice Lundo, avec bon estimé à caméra, concours rédactionnel, estimé qui bon, on a Nadine Atone, Laurent Intelli, la capenda, te coûte même les Alikoya, au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi